et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé. Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bino site ba bolinga Maman Eliane Nitou. Pesi bino ba mbote. Ba boy ma vimpi ya barize muko wazima, boni ba santé bola muki bien, ndelo baka toujours ke kola mukeza habitude te. Kola les a volonté, mais kola muka ezali grâce ya Nzambe. J'espère que vous allez bien. Wabino Maman Eliane ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa ala musibiso na makasi kimia ezali koto yo kote na bino kuna pe. Ndenge ni ndelo ba toujours que l'or et l'argent lui appartient. Soto la muki a pesi biso mpe mabomo etokuti la muki ozo pema to pseka Nzambe. Merci parce que nous surtout eza yaye. Lelo to solo la makambo to solo na bino lelo ezali nazoza toujours bato bazotina nga ba voice ba muso bazobenga nga ba muso bazotina nga ba vidéo pona kotalisa ndenge nini makambo elekaki na Stade de France eza vraiment silence radio bato bazolobela ngo te bato bakufi mais bazomona vraiment que en tout cas bato presse bolobela makambo te bakundika makambo ngondengwana yango na yeko bana yebi te bandeko soko lobango ifoto lobango ndenge nini boyebi ngala kangama na likambo te. So na sina yoko balikamu mbala moko to mbala mibale soki na lekani na lekanaka tika la katena tika la kana eloko na ka moko mona ngo koma monotoni. So na sina bimbala moko to mibale so pe na exagérer na lobi 3 fois so na bi pe 3 fois ekoki après na tikaka
na continue toujours kaka akoloba te. Alors eza na bandeko batindeli ngai avant tokota na lisolo po bato baza ko réclamer réclamation za makasi par rapport à bato bakufaki balobi ke pasteur Mike Kalamba il faut asanini a dédommager bato, il faut akunda bato bakufaki, il faut ba famille en charge. Alors eza ndeko moko atindela kinga vidéo o toyo kango nanu avant tokota vraiment na kati ya masolo. Moto asali vidéo aze kolo na biso te accent hein pour toyeba na soto ba français accent ibarake o eza congolaise bien congolais ou bien o eza monoko na biso te sko toyo kananu o batindela kinga poso na chango te moto atinenga kaka akosepela te. Pendant que nous prions, j'ai fait une vision où nous devons prier pour ces grands concerts du pasteur Mike qui sera ce samedi. Parce que je vois ce comme un sabotage. Mais c'est un sabotage prévu par le monde des ténèbres. C'est-à-dire un sabotage pour qu'il y ait mort d'homme. Depuis que je me préparais pour venir dans ce culte, j'entendais mort d'homme, mort d'homme. C'est comme s'il n'y était pour rien, mais mort d'homme. Et que les gens disent, voyez, il y a des sacrifices qu'il y a eu dans le concert des Madjabou. Alors je m'aurais compris que cela n'arrive pas. Parmi lesquels j'ai vu même, il y avait comme 2 ou 1 enfant qui était mort dans le stade. Alors on va prier contre ça, parce que si ces concerts des enfants de Dieu a cette réputation, il y a des choses qui seront aussi touchées. Alors tu vas battre le main, prie le Seigneur, disant que la montagne de l'évangélisation ne sera pas détruite. Lève ta voix, prions le Seigneur. Pendant que je prie, pendant que nous prions, j'ai fait une vision où nous devons prier pour ces grands concerts du pasteur Mike qui sera ce samedi. Parce que je vois ce comme un sabotage. Mais c'est un sabotage prévu par le monde des ténèbres. C'est-à-dire un sabotage pour qu'il y ait mort d'homme. Depuis que je me préparais pour venir dans ce culte, j'entendais mort d'homme, mort d'homme. C'est comme s'il n'y était pour rien, mais mort d'homme. Et que les gens disent, voyez, il y a des sacrifices qu'il y a eu dans le concert des Madjabou. Alors je m'aurais compris que cela n'arrive pas. Parmi lesquels j'ai vu même, il y avait comme 2 ou 1 enfant qui était mort dans le stade. Alors on va prier contre ça, parce que si ces concerts des enfants de Dieu a cette réputation, il y a des choses qui seront aussi touchées. Alors tu vas battre le main, prie le Seigneur, disant que la montagne de l'évangélisation ne sera pas détruite. Lève ta voix, prions le Seigneur. Voilà, voilà toyoki bonbon. Na ito sipa za congolais, batindelinga kotindela na bato ka batalaka ngai o basepelaka na ngala makambo na salaka eza na ndeko moko atindela kinga akomelenga pe makomi ya kokoma. Bon, le quoi kombo na eza enregistré te. Na peut-être on a ko retrouver makomi na ye. Akomela kinga code na bango ezaki nini? Comment qui abi makambo elekanaka le 22 juillet hein de komi avant na Danemark ouais abi elekaki le 22 juillet Akomi Boyen, Akomi, bonjour maman Nito. Je te suis chaque jour. Je te suis chaque jour. Maman entre... bon, voilà. Bonjour maman Nito. Je te suis chaque jour. Maman, entre sur TikTok. Avant concert de Mike Kalamba, un prophète camerounais ou Côte d'Ivoire avait déjà prophétisé Mike au concert. Les sorcières hein, vont envoyer, les gens vont mourir pour saboter le concert de Mike Kalamba. On parle, Mike avait tué les gens. Cette vidéo, envoyez ça aussi. Donc la personne me demande d'envoyer la vidéo. Envoie cette vidéo à Sango, Israël Mutombo et à Mike Kalamba. Abakisabi, Mike Kalamba, c'est un enfant de Dieu. Vous voyez que ceux qui bino ba batala botala kabiso
faut to respecter ba opinion na bino soki po lobi likambo tango ase ko sa bonde pai oyo atindaki video oyo na tindi bino so to sali bongo te au moins ata mususu ka ndenge ni na tindaki mama sali nini ozo respecter biso te ou bien olingi ko chat opona blo akole neti ngai nazaka na ba parti pris te bomi tungisaka te nde bomona nga mama Eliane Nitu nazaka na parti pris te nalobaka o na monaka to o nazo kanisa to o na sepeli koloba mais je n'ai pas de parti pris. S'il y a un problème, mais que dans côté la X, on est comme injustice, na muta injustice, tenga na zala vraiment correct na ba propos na makamu na côté la kamutu te na sepela ki pe lisusu. Eza papa moko loba ki ke maman Eliane na mona ko kumisa concert, mais tant on est ko mona oyo ko lobela bandeko ba kufaki et sepeli se kinga bi papa. Tango bandeko bakufaki na mona kina noté na kina no kosa nanu analyse sur le concert ne concert il kaki malamu ndenge na mona ki vraiment spectacle les aki bien wana les aki critique sur le concert là j'étais pas encore au courant qu'il y avait eu mort d'homme mais tant na ko mona ki bato bakufaki voilà pourquoi je nazongela ki bino lisusu pona ko ko talisa ndenge oyo bato bakufaki donc c'est un peu ça nazala na partie prité ce problème ezali dans la partie prité na moni bande ko bele ba balobi ba kroni mama ba futi bango yango ba lingo sala ba émission te vraiment silence radio tout ça boyna boyno c'est ba kroni mama o ba futi bango j'en fais pas partie en tout cas bolongolanga peut-être na ba ko je sais pas de bolobi mais so bino boza sûr que ba futi ba kroni mama pour ba lobele côté en tout cas bolongoli ka maman il est Nitu moi je suis pas dedans je ne suis pas dedans et ça sous na de comme sous ya ki kotindela ngai vidéo mususu vidéo oyo nde kwa tindela kingai nazotala vidéo oyo nde kwa tindela kingai ya pasteur Mukuna atanga vidéo mo pasteur Mukuna alobi comment pasteur Mukuna kokoloba ke mai kalamba bon toyo kango voilà ngulu kuyela ye akanyu noko azoba ni wona puisque nanu yeli ete le mutozo futa stade c'est la cana organisation yango pour futibilo il faut besoin précaution nous possible yo ozakina stade ngana zekina stade place au tchèque c'est-à-dire que batoyer la capacité à stade D. Il fallait arrêter les gens à porte. L'État congolais. Basuda Basalaki. Stade D à Maï Kanabay. Il y a une fois sur la porte pour n'avoir besoin de. Il y a ça. Non? Puisque le stade est tombé à partir de 11h. Le stade est déjà plein. Mais les Boumounika Bazoya. Service de sécurité, Moussana Wazani. Il y a une capacité à stade. Batoko te sauté. Puisque c'est là que les bandes est tombé, Nakati est tombé. Mais le coup là, il y a des bandes. Il fallait stopper les gens. Faille ya kanamba ite. Faille ezali ya babateli ya stade. Kongola zaka toujours na mutema be. Kongola linga kuna resirte. Kongola zulinga te mutu asela bolamu amata. Mugule koyela ye akanyu noko. Azoba ni wona puisque nanu yeli ete. Le mutozo futa stade c'est la cana organisation yango ba futi bilo il faut besoin précaution nous possible yo ozakina stade ngana zekina stade place au tchèque localisate c'est-à-dire que batoyer la capacité à stade D. Il fallait arrêter les gens à porte. L'État congolais. Basuda Basalaki. Stade des à Maï Kanamay. Il y a une fois sur la porte pour n'avoir besoin de. Il y a ça. Non.
puisque stade tondi à partir de 11h. Voilà, wana toyoki bongo avec mukuna makambo lobi boyebi kende tozalaka boye nzamba sala biso mutu no sazana façon komona makambo mutu no sazana compréhension na yeso ki likambo lobi boye mutu muso a transformer boye mutu no sala bana ndenge na ye mais soki na landi makambo oyo pasteur mukuna lobi nde batu mutu abenga nga lobi te pasteur mukuna akotela mai kalambai na logique azokotela mai kalambai te makambo alobi eza ya solo na son sini bomoni organisation bango nde mutu ifalaki ba veiller na batu oyo babande kokota na kati ya stade soki bosi boteki boyebi ki capacité ya stade eza na 80 000 places et que bateki déjà 80 000 billets bakokaki suko kokotisa batu te bato bazalaki na porte faute liboso yokoya na bango parce que bayebaki ke stade se tondaki déjà mais baza toujours kozwa bambongo batu na porte po na bakotisa batu na kati ya stade faute na liboso na ezongeli bango na moni pe papa na biso azolela pona mwana na bango ya 18 ans mwana oya wuti kozwa bac na ye to pe diplôme d'état ndenge tolobaka na ndenge na biso ba congolais diplôme d'état to bac ka kufi na 18 ans papa na azolela alobi ke mai kadamba il faut dédommager ndenge mwana wana kufi na kati ya stade il faut mai dédommager bon ceux qui na kokolo ba muke na kokolo ba boyebi ki ngala sala pe na événementiel quand je dis na sala événementiel na za na service traiteur na za mutu oyo na salaka makambu ya ba fête oui tant tozalaka boye soki client aye a louer salle tant client a louer ka salle de fête le kola ngala za côté ya repas service traiteur tant on a que nous visiter salle et qui na kutena mukolo salle asinga ka assurance à cause de assurance, alobi que non, partie ya katia salle, ils ont concerné mariés. Mais côté cuisine, il faut pas ça assurance. Pourquoi? Parce que ceux qui dégagent ça bien la cuisine, ceux qui cuisinent nanga eziki, yo mutu okofuta yango parce que ezali place où yo za occupé pendant 24 heures. Du moment où côté na cuisine, na salle sur état de lieu. Soki aussi les fêtes na yé kota la suite de lié ezanenge zala kité il faut au futa parlant na lo baboy je pense bien que ba organisateur y a concert parce que Mike Kalambay aza organisateur y a concerté ba organisateur y a concert wana batala ki état de lieu ba organisateur y a concert wana je pense ba présenter ki assurance na bango na stade de martyr. Si on ndenge likambo ekwe, je comprends que ba famille baza ko s'apprendre na Mike Kalambay pour Mike Kalambay mutaza tête d'affiche, Mike Kalambay mutaza le concert. C'est tout à fait normal. Parce que ba yebi bato baza derrière les rideaux te. Bango bazo mona muto bazo mona la personne de Mike Kalambay. Mais les gens qui sont derrière les rideaux, bango ba yebi bango te. Quand je dis les gens qui sont derrière les rideaux, ce sont les organisateurs. Bato ba organizaki, o ba faire jouer Mike Kalambay na stade. Bango nde baza ba responsable, ya ba dégâts oyo nyonso to esalami parce que ndenge bango ba organiser concert. Ba sali ke Mike Kalambay habite musique, c'est sûr ba na caché na ba pesier, ba teki ba bien na bango. Bazupe bénéfice na bango. Donc bango pe Mike Kalambay aye ko travailler pour na bango. Mike Kalambay, il a travaillé pour les organisateurs du concert. A travaillé pour na bango. Mike Kalambay pe azamo sali. A sali pour na ba organisateur wana. Na moni batu bazo le kabalobi oui, il faut dédommager batu nyo surtout oyo ba kufi na kati ya stade. To oyo ba bukani, oyo ba beli, ainsi de suite, surtout papa ya mwana, alobi ke mwana ko 18 ans, uti kozwa bac na ye, anga kazala mutu munene na société ndenge mwana na kufi Mike Kalambay il faut a futa. Alors bato bolekisa bato na ba émission soko otali peut-être tant soki na kati ko yeba te, eza malamu ko etali sa papa wana ko yebisa ke ba organisateur nde il faut bazoma kamwana no surtout en charge. Ceux qui basent bien Mike Kalambay et qui basent au été, bat au bango faut baluka ezaba organisateur. Nazo comprendre que muto bango baluka liboso za Mike Kalambay pour concert zaki à Mike Kalambay. Mais tobo salate que il y a des organisateurs, il y a événement wana. S'il faut qu'on futa
bango ndenge baorganizaki bango moto bakendaki kofuta na stade. C'est sûr bazaki baprécaution surtout. C'est sûr baprésentaki assurance pour ceux qui dégâts ezali baréparer dégâts. Mais là il y a eu mort d'homme. Il faut sikoyo bango nde bazwa en charge bato oyo batiki biso. Yo nangaki pena lo baboye. Soki bino moko ba papa, ba mama, ba ndeko oyo makame ekweli bino, vraiment je compatis. Soki bino moko boza à mesure ya kolandela malamu te koyeba te, bokoki ko engager ba avocat. Bozwa ba avocat nde ba landelela bino makambu oyo tina suka. Parce que bino moko ba démarche bokokoka te. Bokendo kuluka mai kalambai wapi. Nanda kunaye bokokuta ete. Ce qui a un anda côté par exemple ana Pullman. OK na Pullman e koluka mai kalambai. Ba obenga ete ba kolakisa mai kalambai ete. Ke mai kalambai yeyo. Et bon so aza sauter. Ce qui a ça voyager na épée. Okoye ba pété. Alors ekozala bien bo engager ba avocat. Ba avocat ne ba landelela bino likambo oyo. Ba avocat ba ko saisir tribunal. Ba avocat ba koluka ndenge nini ya kokutana na ba organisateur ya événement, ba organisateur bazwa en charge batu oyo batiki biso, batu oyo bakutani na liwa na kati ya stade, ba organisateur bazali. Ça sert à rien ya kolandela mai kalambai parce que mai kalambai ata bolandele par exemple moko tos exemple moko abet boke na tribunal akoyebisa bango ke nazalaki engagé. Na koma ki stade le même jour ko sala musala ba futa kinga pona sala musala. Alors ba responsable ya journée le 27 juillet ezali ba organisateur ya concert ba ndeza ba responsable. Ba tebele bazo benga nga a maman ti fumoli fo boluba pona ko sunga ba famille wana nga ona ko koloba pona ko sunga ba famille na uto talisake ba engager ba avocat nde ba ko kolandela bango makambu oyo ekoma tina suka. En tout cas, s'il faut ko kunda bandeko ba kufi, ba organisateur faut ba kunda bango pour likame écouter bango wana. J'espère bien que tant ba loi ki sal, ba la qui peut assurance. Ya makambo e ko koma mais ba penser qu'il na mort d'homme te. So ba to na libanda stade mais le ko ba kufi na kati stade. So qui peut toquer les sous ba bato ba sambelaka ba kokika ko sani ni ko za charge wana ezana mama moko ndeko moko susu mona ke bazali kolela balobi ke bango bakenda kinda ku mobimba likonzi na bango famille akufi kuna na kati moto soki paka na bango likonzi ya famille atiki bango na kati stade. Alors ba organisateur ya concert ba bato pe ba sambelaka na ebike ba okanga motema te lokola pharaon. Pour bobi que Pharaon zaki monter à makasi. Malgré motema Pharaon zaki makasi. Mais yala mukolo moko Pharaon alembisa ki motema. Ba organisateur ya événement oyo ata siko ba na monter à makasi kwa ya Pharaon. Mais suka ba kolembisa motema ba la saka que non seulement ba na nzambe mais baza basali ya nzambe. Bako kakoza charge ba apaiser ba famille wana o ba bungisi bana na bango o ba bungisi bandeko na bango ba banda nanu kokunda nanu bato batiki biso après avoir kokunda nde ba kotala makamu sus parce que nde toza bona sa moi fête to préparaka to bungisa ka fête mais matanga tango yaka elobaka te ndenge ba matanga oyeye bato bakendaki kokumisa nzambe kolukelo elongi ya nzambe musu bazungu na ba moyi mususu bakia na kati ya morgue après morgue cimetière. Ba organisateur basalaka effort bazwaka bato oyo en charge bakundi nanu ba victime. Après ça va kokunda bango nde baye kotala makamu susu onga na kokolo bayango wana o pe pasteur mukuna lobi ezokende ka neti onga na lobi pasteur mukuna lobi ke mai kalambai akoko telema na porte te abanda koloba ke bato bakoki non
bato babande kokotisa bato bayebaki bien ke bato bakoki mais bakotisi kaka bato tozoyoka na concert na mikro bana bopelisa minda Stade de Martyrs bopelisa minda bato bakoka kobima bien bopelisa minda allumer la lumière botika ko se bousculer bobima malembe en tout cas natalaki concert na yokoki maloba wana na micro modérateur abandaki koloba yango bopelisa minda bobima malembe eza kutu na bana babungaki me bakolo na baretrouvaki bana moto ayebi ka abungisi mwana aya na podium toza na bana awa boye korécupere bana ma ese sopani mabe ese koti alors likambo nyonso tu ezalaka na solution baorganisateur ya le 27 juillet 2024 oyo baorganizaki concert ya Mike Kalamba na Stade des Martyrs tobeleli kaka na bino bokitisa bafamille mitema bokunda nanu bato bakepi lokaka ba martyr bokunda bango nanu après ma dédommagement wana bokoya kotala yango mais pona kobanda kokitisa nanu libota mitema bokunda nanu bandeko batiki biso ona kokoloba na bino pona lelo yango wana pona lelo na suki nanu wana bomoni ke biloko bozotindela ngai soki bozoloba nazoyanga pe nazosala nini nazoya koloba nazalaka na parti pris tende na yebisi bino ke ozipa te nazaka bongo te wana eza injustice nayaka kaka koloba likambo ndenge oyo nga na moni nayaka kopesa kaka bapoint de vue na nga ou bien naye koanalyse ndenge oyo ngai na moneli mpona lelo tosukeli wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki. Tant nazoloba que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vous tous. Parti présente, nzamba pambola batu nyonso, Mungu abariki watu wote. Tata nzamba kalsa kumuna batu nyonso, nzamba nu benchenen bana betu bonso. Parti pris ezate, nazaka toujours au milieu du village. Soko tali malamu omona ke maman tozaka au milieu du village. Pona lelo tosuki wana. Merci beaucoup.